Sabotage oyo bomoni awa ezali nde colère ya population tozali awa na commune ya Kimbantseke, plus précisément na quartier Ngandu. C'est l'information tozui sur place. Population etomboki po ba policier ba bomi mutu na balle perdue alors que bakendaki intervention pona kokabola bande ya bakulu na mibale o bazali ko bunda pe ko semi terreur côté oyo. Yango nde population baye ba komi na bureau ya quartier ba tumbi biloko nyonso ndenge bozali komona ba tumbi na souciette ba policier misusu ba kimi voire même ba moto ya batu mituka biloko nyonso ezalaki wana ezalaki réduit en poussière. La police intervention oui. La police c'est des erreurs grave pour la ligne le chef basali chef le monde c'est sali awa changu za mo colonel dit de Kalamila on est district changu tu vas faire sali ya mo major Mika Chama à l'aise on va bien ba chef ba koya ba kokanga muto ba tie mabuko c'est ça on est zabwe bosongi susu mboka sima la police sima tumi ba do kima ba tumso za ki ba dossier tumi ba mikani ba tumi ba kamnya ba ba otika nini ba tumbi biro ya quartier yango wana ngala lukina keina mona na mimi kama yikuta deja événement kanda na sekei ozomona na ba moto bakena na ba moto bakena ba moto to koma baba bakena ba moto ya luweza kya kecha ba tumbi yango ni kanda état civil ba tumbi biro ya quartier ba tumbi donc etikale lokote bikana document moko ba meuble nyonso bakena bakuti deja bayebi deja retard événement c'est salam ba pierre ba kei sikoyo ba kangana la police est retard na ba policier pe bazaki awa bango bakimisi na ndeko na bango wa bomi. Malgré intervention de la police kasi eyaki trop tard et si ba misalelaki justice eloko oyo eza normalité. Dossier à suivre.